Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Salut, c'est Amina Chou. Je vous invite à suivre sur ASTV Media l'émission D'où les Vibes. D'où les Vibes, les émissions Oyo Elobi la Makambouya musique, les émissions Oyo et ça la analyse, critique, actualité, nyonso etali musique ya Congo. Alors, on a invité ma vraie chérie à Poto, ma vraie chérie Afrique, ma vraie chérie à Congo Kinshasa, na ma vrai Joe, le gars frais. Abonnez-vous sur ASTV Media. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater dans tous les vibes. Non, mon co Amina Chou dans Zalawana, na équipe mobimba ya tous les vibes. Pour na copé Sabino o etali ma solo ya Ndoule ya Congo. Vous allez toujours brancher na ASTV Media pour na kolanda émission na bino ya Sika Ndoule Vibe. Je vous aime beaucoup. Bisous. Fally Ipupa a presté hier à Paris La Défense Arena. Concert il est lobby. C'est un événement monene. Eza Fally a continué l'histoire. Alors Bakiango, tout dans la Kimia et les Kanamo Pio. Fally Ipupa a déjà professionnel. Et j'aurais voulu que Fally peut-être donc abeta mboka mboka abeta peut-être la vraie rumba congolaise. Ok. Viens au Kofi. Ta maman Sali. Tous activement très émus, il y a comme un spectacle, il y a comme un Cambonenge Lekaki. Et je regrette encore madame présence il y a Ndekonabiso Kofi Olomide. Fally a sur la musique, Mathieu Dieu. Donc ma camala pepe ma gamba producteur. Oyo Kofi asala kiwana mutu moko a produire azate et mutu moko a coteler azate. Donc asala loko moko ya mabe. ASTV Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. C'est toujours un plaisir de savoir que vous vous portez bien. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission D'où les Vibes. D'où les Vibes sur Aspect Spirituel Télévision. Amina Chou, Masiako Bondela, Amina Chou est à la présentation. Bien sûr que je ne serai pas seule, mais vous le savez que D'où les Vibes est une émission Oyo et Pesabino et Robanda Pesabino actualité musicale, surtout la musique congolaise et ça la analyse. Pourquoi pas et moi critique sur la musique congolaise et tout ce qui va avec la musique. Alors hier c'était le 25 novembre. Fally Ipupa a joué son concert dans la grande salle, une salle qui a plus de 40 000 places, une salle qui occupe plus de 40 000 personnes. Il a joué son concert hier à Paris La Défense Arena. Et sur ces plateaux, je ne suis pas seule, je suis avec des analystes culturels, je suis avec des journalistes, chroniqueurs. En tout cas, nous formons une grande équipe ce soir juste pour vous donner un peu plus de détails sur ce qu'a été l'événement d'hier, ce qu'a été le concert de Fally Ipupa hier, tout ce qui va avec. Et je vais sans plus tarder vous présenter nos invités. Je vais commencer à ma droite. À ma droite, j'ai celui qu'on appelle Charlie Moussaïmaï. Charlie, bonsoir. Bonsoir Amina Chou et bonsoir à tous les spectateurs qui sont en train de nous suivre à ce net instant. Je vais quand même vous donner une petite historique de Charlie Moussaïmaï. Charlie Aza parmi grand journaliste. Charlie, pour ce que bon, laissez-moi le dire parce que la génération n'a bien sauté. Charlie Abanda, Makambouya, il y a journalisme un peu moins kala. Il a, si je peux le dire, Azamutu, il y a génération, il y a Wenge, génération Kofi, il n'est pas, il y a Papa Wemba, voilà. Papa Wemba et tout. Et il a été journaliste dans plusieurs chaînes, à la chaîne MBC, TKM et aujourd'hui Aza journaliste culturel na RTNC. Charlie, en tout cas, un bon CV, un bon parcours. Ah ouais, eza musala kaka otoponaki oto salaki peut-être sala parce que musala na biso eza na arrêté d'anticiper donc ezana nous to sala malgré toute la génération mais on est là. OK. Merci beaucoup Charlie Moussaïmaï et je vais comme ça vous présenter Henri Leta. Henri Leta c'est un journaliste chercheur sur des questions politiques. Henri Leta, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tout le monde.
qui nous suit en ce moment ici. Merci beaucoup, Henri. Et je vais clôturer avec celui qu'on appelle Yves Mbouyou, analyste culturel. Bonsoir, Yves. Bonsoir, Madame Aminassou. Bonsoir, à tous les présidents, surtout pour vos alliés. Merci. Ok, démarrons. Fally Ipupa a presté hier à Paris La Défense Arena. Concert il est à lobby et en tout cas moi je vais pas beaucoup plus parler parce que je suis entourée d'analystes, entourée de journalistes, chercheurs et tout, et on va en savoir un peu plus. Alors Charlie, concert et Betami lobby. Ah ouais. Plus de 40 000 places. Vraiment, aux moments à Makambo, les appels donc actualité moko, où ma casse, où j'ai dominé la minute, donc et dominé surtout. Donc ils ont raté un bon abisso, puis un bon alibana, donc actualité où il bosse un abisso, mais organisé le Canada, Ukraine, et bosse sur le Canada niveau, il y a Israël, na Gazakuna, et puis bosse souvent mon kéma ma belle élection, ils ont un bon abisso. La campagne. Tout le monde, Matoy naïe, Miss naïe. C'est qu'il y a concert. Bon, j'aimerais bien d'abord commencer par tout le bien préparation. Parce que tout ce qui se prépare bien finit aussi bien. Ouais. Donc, improvisation, et ça m'a bien dit. Donc, par rapport à préparation à concert, on a fallu eu beaucoup de temps pour préparer le concert. Okay. Sur le plan sécuritaire, sur le plan scénique. Ouais. Et sur d'autres plans aussi, pour les courses à la question, Masolo et les Kamalam. Donc, il a eu beaucoup de temps. Donc, on a compris d'un côté, sur le plan, il y a préparation naïe, ou à Salaki Awa, il a eu le temps d'abord à étudier, à Makambutu, où ils ont un poteau. Parce que, premier tentative, à Salaki, il sait que le col a. Il sait qu'il a bien été. Quand on dit que il a bien été, bon, vous Salaki. Alors, cette fois-ci, par rapport à Béché, on a rectifié la ligne de tir naïe. Cette fois-ci, où Masolo Penda donc est vendu, donc il fallait Penda donc allons-y. Donc pour Nayo, ils ont réussi total. Oui, en tout cas, stratégiquement qu'il fallait jouer, il faut avoir stratège. Il faut avoir un tournoi donc au landé la caméra Mamboka, au Yamboka Nayo, Yamboka Papaya. Totalement, c'est pas sécuritaire. On va parler sur le plan sécuritaire un peu plus. Voilà. Je vais d'abord permettre aux autres balobano mamouké. Pour sécurité, marambo lobana sécurité, wana isa moins mingi. Isa moins mingi belé. Isa vraiment moins mingi parce que la sécurité, elle a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont autour. Il y a sécurité, wana Henri l'État. Fally Ipupa abeti concerne lobby. 40 000 places. À Paris La Défense Arena. Alors c'est une réussite. Charlie a le visa réussite totale. Tu es du même avis, Naye? Oh, merci, madame. En fait, concert, il a fallu pour Nangaï, il a surprise, il a événement, il a fallu à continuer l'histoire. À Zouaki, tant Naye, il a préparé concert Naye, à Tchakignon, son jeu, moyen, Makamounioso, pour événement, et les Kamalamu. En tout cas, Aza Moutouya, félicité. Pour Nangaï, l'événement est vraiment réussite sur le plan organisation. Ezalaki malamu communication. Ezalaki malamu sécurité. Kakandenge ndekwaouti koloba vraiment ezalaki réussite malamu selon Ngai. Donc selon toi aussi ça réussite totale. Yves Mbouyou, vos impressions par rapport à concert Fally? Madame Amina, merci pour la parole encore une fois. Bon, tous à la Kiawa, avant-hier, tous à la Kiawa. Alors, Bakiango, tous à la Kimia et les Kanamo Pio. Fally Ipupa, Aza déjà professionnel. Et moi, Ebi, Dinga travail qui concert au lobby à Poufaki Bisso, vraiment. Il y a tous activement très ému, il y a comme un spectacle. Il y a comme un Kambundingue les Kaki. Donc, donc, ça n'a ma surprise exacte. Merci beaucoup. Allons maintenant côté prestation. Charlie Moussoïmaï, prestation à Fally. D'abord la prestation de Fally. Oui, il fallait à Yembaki et tout. Oui, côté prestation, de tout bien, Fally a eu le temps. Il y a préparé concert, on a ma casse depuis Nakini Awa.
à préparer l'équipe naïe, à préparer les combattants au na kine awa pour yubika ndenge zalaka bacha makelele manike banani donc la délégation moko monene oyo akendeki nango parce que azaki sir dans likambo oyo azosala ayembi mais tant que muto na yoka kandule moi makasi et j'aurais voulu qu'il fallait peut-être donc abeta mboka abeta peut-être la vraie rumba congolaise. OK. Mais presque souvent chez les aïe bien mais pour nanga à côté mingi pe na ba musique mboka mususu donc à salima meli melo mais dans tout ça essaye de voir quand même bien. Entraîner on ndeni. Très bien, donc à côté bien. Le comme ça, je me le à mort. Parce que j'avais peur pour l'ensemble. Mais n'a pas pu dire nous Bando bangani. On a tala bafile mususa bêtement les bana parce que le système est comment un là il y a logiciel autotune donc plus artisan qui en haut on a enregistrement il y a pas concert mususu ils fait que ça la moi ja mais cette fois-ci en tout cas na concert oyo il y a Paris la défense en tout cas et l'équipe pépelle il a eu le temps il a se préparer à se préparer vraiment très bien trois spectacles très bien batou bah c'est pelaki mais et le moment il faut azala nango à répéter que moi et le moment que ça m'a de martyr awa moi ma retard est entraîné quand on fixe l'heure et on commence à telle heure il faut faire un effort de respecter pour respecter Erwana ndenge penda mais mi retard tina poto. Oui, même peut-être n'a pas peut-être même on ne sait pas il est commissaire état mais même à combattre bon c'est pas facile à combattre pas tout ça mais quand même sur le pain à prestation ils acquittent très bien. Merci beaucoup Charlie. Henri, entrée à Fali. Oui, entrée à Fali d'abord a impressionné Kinga Mingi Nailati. En fait, Batou. Ouais, Fali, elle attaque très bien. Concert Wana, Madame Ifo, Tobé Telayango, c'était le spectateur Baye Baboy. Salle net Wana, ils ont beaucoup plus de spectacles. Ce qui bozeli banzembo, oui, et kozala, mais bokozala un peu déçu na plan Wana. Puisque, au fur et à mesure, artistes, musiciens, tangozo linga, abanda koyemba. Et ce qui est tali malamu azalaki beaucoup plus en communication na public. Donc ça montre que bakoti kelaye tant ayemba malamu te akomema mana ambiance wana émotion pe ezalaka na kati ya makambo ya ba concert ya minene ya ba salle net ya bon. Donc batu bako juger sur point ya banzembo banini mais va comprendre que ils aura beaucoup plus spectacle. Banzembo bozela yango mais okomona ko banda kozala tantôt ezo katana yozo yemba et copé ça moi mbidinga na makambo oyo. Charlie Moussaïma était sur le mouvement Banzembo. Oui, na partagé avis na ndeko. Oui, voilà, il fallait que bayeba que batu place wana bazalaka ba avis différents. Et puis madame Nakobeta c'était na eloko mususu boy. Natali malamu na ba image ya bandeko na biso baza na poto batindi. Okomona mutu mususu akwei une émotion azolela. Imaginez azolela nini azape na posa landa nzembo te mais émotion na esengo puisque il fallait bayeba que ça fait longtemps ba concert na poto et beta makali susute. C'est que beaucoup la banzembo mais beaucoup la un peu dessus n'importe quel artiste na moment wana a cause la porter na loyenge ya public. Merci beaucoup. Alors Yves le biroum et vendibiente côté le biroum te fallait qu'il spectacle jusqu'au lobini. Bon maman Minata place wana na kozala un peu numéroté na venanga Charlie Moussaïma na ko zo appartement lobby côté retard bon lobby biso tozalaki place to haut tozandaki nini bato bazalaki kuna bandako loba dû ya sécurité bato bazalaki na bango avant mais tant déjà
au bazar qui na organisation nana boduga que je salue Azali le sœur nanga wala a tout qui déjà lobaki au bazo bimandaku avant ba ya salle ba imprimer ba ticket na bango. OK. Donc elo msaki que ta ya mwana tellement bakda bazali déjà pour ça wana msu ba bimaki ba imprimer qui surtout ba commis sur place. Il y a un effectif na devis za muké. Effectif zaki muké na ndeni. Batu libanda balega ke belé. Donc sécurité zalaki ya makasi. Même Fali azalaki contre ya causer la poye ezalaki vraiment 20h 22h juste à Kati. Donc il y a un moment là qui m'a retard moi 1 heure concernant n'importe quoi que ça va passe ou là que ça faut que là que ça me tue ba téléphone ni batu bazaki belibanda en plus tant au concert ici batu misusu bazalaki sous na porte nani bakota bakongole bazoya parce que bakongole ba bloquer la concert ezaloko là tongo ça neto ba mesana kala ezaki et banda de 20h ba misusu baki libanda ba côté en plus félicitations Fali ayembi donc na ba bloquer bongo concert vous êtes devant plus de 40 000 personnes. Même Yomona nous a la très mentionné à Oyemba, il y a Rofana Oyemba. Bagoyemba et Zalagana Charlie, problème n'a yembi nae mais qu'on vende sa pena rumba, mettre vraiment en valeur pour passer à monter. Entrer na étant à côté ni kitoko abanana nzima abanana 3 chemins. Na ba 3 chemins wana ezaki no banzembo te avant à banda. Na ba rumba o ezaki ba tokos musique abanana 3 chemins bani ma nzembo yembi ne rumba. Donc na nzembo po yebisaki na landa dernière fois nzembo ya nini ya rumba forever ninga yemora lobaki ke tomema ni na biso libanda makamona tout et on a pi concernant le côté koyemba il est nango normal avec un communion public exactement à 100% kitoko. Merci beaucoup. Alors invité à Fali. D'après observation nayo, d'après les concerts, meilleure prestation n'a pas invité tout batunion sauf aller à Bengisaki. La meilleure prestation. Bon, merci Amina Chou pour répondre à la question. C'est pas un débat, mais c'est un point de vue. Ok, allez-y. Au moins, un exemple, les lobos, ceux qui ont ça fête. Au Bengisi, Batu. Batu c'est peut-être l'étranger, Bakozala. Et bien que nous, étrangers, bah, là, fouté, dans le canal, c'est la bonne moi, plan à bango, au bango, baliaka, donc, on peut préparer tout. Donc, faites ça, yo, ne vous offrir Batu et l'eau pour eux, non. C'est pas, tout au bas, une émission, il y a chanson demandée, ils ont préparé l'eau. Donc, il fallait aller tout le temps pour préparer le spectacle, on a dit que nous, on a dans la boule. Parce qu'une chose est vraie, concert, on a, batu bakoti ya bamboka ebele bikolo ebele oui donc batu bakoti ebele donc on image mo botali ndenge ba mindele bazo welela donc bafunika sali bombele bazo welela donc fallait asepelisa bango nyonso ndambu donc les spectacles ça se prépare au moins le camo ya temps et ça très important très important le camo ya temps et c'est pas la première fois il a cette tout le monde a basta pas minene à tes concerts 20h et maintenant ba côté 20h à bandi. OK. Je prends l'exemple il y a Fali mo qu'on a concert à qui na Bandal. C'est qui anniversaire il y a mouvement naé. Ouais. Tout ça qui ba image na début fallait bandi concert à l'heure. Mais bon tu penses pas ça qui na noté. Mais après 2 heures il fallait à côté plein à craquer. OK. Vous on a donc côté wana to so ngaka kato mema ko bongisa to makambo ezali oyo ezo comme on a par rapport à Yves billets électroniques et ça que non où il y a la papier non sur banane oui imprimé ça c'est plus important donc préparation il y a nion soana et ça là qui et ça coûte marrant parce que sécurité donc des des pepele il y a mbetelo donc coûte kuna moi comme récemment moi qui ne pas combattre ba melima mai tozo ngela ba combattre tozo bon na mutu na oui à ça qui chomo bien il y a l'invité naé au moni 40 ndenge za la radio on invité mon beau père que le moi faut pas inviter mon beau bazar à moi on contrôler bon bien en tout cas bango tout ba presta qui bien très bien donc pour na yo bango nyonso si ça qui spectacle ayana kamora tu es satisfait on a yé mon amutoyer et bon mon petit Fali mon petit Fali pose na ezaki po
abeta boketu. Baja abeta ko neza baja abeta boketu. OK. Et ça là donc tu commences à que non yé aye ko remplacer boketu. Donc aye ko banaliser donc voilà rival banda boketu. Boketu va remettre la benda domina la petite faille. OK, affrontement penza petit frère. Direct donc vrai combat. Vrai combat penza ngwana. Merci beaucoup. Charlie Alobi, prestation tout était OK, bah invité Nyon va prester bien Henri Leta. Oui, ndeko Charlie a contredire ngate et toi a contredire ndeko na biso mususu te. Effectivement, makambo wana ndenge to bandaki koloba ezalaki malamu. Mutu te akosala événement ya lolenge wana moi ba erreur ya mike ezanga. Il faut koyeba que concert wana batu bazalaki na kobanga. OK. Quelle que soit sécurité ezalaki mais nini kokaki ko assurer bango. Soki ba yete, soki ba monite. Nde omoni ba bandaki koya mwanda malembe jusqu'à tel point ba yaki kokoma ko comprendre sur le terrain que makambo wana ezaki mia ba kombata toche bango kaondenge kulutu auti ko sembola esika wana. Nazo revenir sur la question ya ba invité à Fali. Ouais. Franchement, ngai na moni qui est africanisme na kati. Parce que ce qui otali elongi ya mutu na mutu oyo Fali a invité qui a presté ozomona unité na kati na bango. Chaque pays représenté. Et je regrette encore madame présence ya ndeko na biso Kofi Olomide. Ozomona Kofi Olomide. Là, il devait être invité. Il devrait être là, mais malheureusement, vie Evangeline na mwana oyo ye apodira lelo ya zo la honneur ya orchestre naye. Voilà, Youssou ndenge a se respectaka abimi tête haute. Asali eloko Kofi akokaki kosala na place naye. La faute est à Nani. Non, mais faute est à Kofi. Kofi. Faute est à Kofi. Kofi a yebi kovanda na banana yete. Oui, Kofi azam kolomoko alingi ba conflit mingi. Ba kifo ba yeba yango. Kofi alingi ba conflit mingi. Lelo mwana na ye azako beta événement ya bongo. Totala tozongana no mwa mokesima. Ndeko Fere abanda ko beta concert à na Stade des Martyrs. Abima na maison mère. Bomona quand même si présence physique est à la kate. Bomona quand même tata na ye musicalement parlant ndenge a soutenir kaye. Ozomona. Ouais. Eza eloko ezanga ki na Kofi. Mais maintenant ba invité wana nyonso ba sali musala na bango malamu. Na regretter moi muke na mama wana Ayana Kamura. Mama wana a pesinga mon maman Ayana Kamura. OK, oui, ça me plaît. On ne peut pas comprendre que ma maman toto sarabango mingi. Maman bosani vocal oya yemba. Na ba vidéo oyo to landi. Oh, toza ba spécialiste na banzembo na bango te metomoni maman beti moi li baku na nzembo na ye. Donde loko et salaki moi. Quand toi c'est dû à quoi? Ça peut être dû à quoi? Non mais ça peut être dû à l'émotion, je la comprends. Émotion, à côté full wana donc à même na spectacle ndenge na otaki kolo. OK, merci beaucoup. Yves, alors Kofi Olomide n'était pas là mais à ça les vidéos. À ça les vidéos Kofi Alobi que non voilà. À ça l'écoute d'ailleurs deux vidéos. Parlons d'abord de la première vidéo où Kofi Lobi azoloba que non ngai naza mokeli naibi ekela munanga papa nanga zanganga mama nanga azanganga papa nanga zanganga tout ça à quelques heures du concert ya Fali Ipupa hein et là qui signe et ekela munaye soza moi idée oyebi ekela mongo oyebisa biso ma sœur Aminata omoni place wana na oloba nini andaki vidéo wana en plus achaki vidéo à liboso o achaki bon achaki vidéo wana pour nini pour na recadrer Boubou Liondela na nani na ba tunaya kana bazaki zaki na ba veo nani msubazaki basala vidéo mo avant-hier basala ki bongo o pe baloba pe makasi nga mona ki na te po batanga ko mona été batangi ko ma profiter mais eloko kamusinga vraiment papa
nakoloba na fête ya mwana na yo papa conseil eloko wana te en plus au poser vidéo wana na moi donc bato tout batala biso to bloko ndire surprise oyo ndeko na biso papa nous passer lobaki ils ont ndire surprise à Kofi pendant tout le monde peut ba annuler pe concert na ye ba makambo wana fallait beta biso na ki surprise za ndeko Kofi mais surprise o ya sali à décevoir un coup de biso papa jamais alobi azanzambe azamoke to yebi kutu to yebi nazonga moi si mamukie na mo ba guerre o ya wera na moi na efere to yoka ba makambo kutu ya grave faire kutu a utiliser image ya papa na wera na nzembo na tilo ba c'est na YouTube mais na concert ya mwana na Stade de Martyr concert à munene comprendre papa Monique oui aka mwana ta sumela na loboko ça eso o kata loboko to boma mwana kata te a souhaité mwana ba bonne chance a pambolesi lelo ba komi na makambo susu ba komi na ko évoluer bien et loko ni nezanga ki Koffi Olomide asa lelo mo bongo to abimela mwana par surprise soko bimele bato ba bengani yo to Monique fallait nem ta bengana ki Koffi na concert na ende to Monique fallait ndaza mabe ça mususu be fallait abengi ete. Ça peut arriver. Est-ce que pour la vidéo, tant que ça la faire vidéo, est-ce que faire attendre qu'à ça la vidéo? Attaque de courrier coup de thé, une vidéo à Pamba, au souhaiter moi en ayo, et l'autre bonne chance. Fallait bimi premier africain Oyo a bêti 40 000 en plus à une plaque il y a salle. Donc c'est le roman où il y a Koffi ça là ils ont qui me à ma bé. Et comme il qui montait maman bé comme N N contre et comme N comme N tout le bango bien dans le bango na et comme N contre moi na Fali voilà on a fait une vidéo monté atapi bandeko ba ota biso bala sa biso vidéo mo Fali asali afandi be critiquer papa na batune bazaza na bango kutu to monaka garçon maro boya na mandefu boya na poto kuna bien que ce qui nani akoma maman mwana Koffi maman na makasi boye na kimkolo boye nani garçon maro boya sala ba ni na soki kombo ye na ya garçon na chaque jour afinira Fali architecte Fali nini na mona jamais pas paroles merci réalisateur nini pas paroles avant que tu concert à Arena alors moi quand me belé chaque jour ça la vidéo architecte Fali mais pas paroles afin d'araboy bazolia na Koffi tout le monde a ba vidéo na OK mais il y a une vidéo ni mona nani Fali azolia na Alexis tona Jaël donc ba fani na place mo be ba melata masanga tout le monde a noté ba Alexis ba Jaël baza batu oyo lem su ba bex mo na poto kuna eza entourage a Fali mo répéter OK Fali jamais ko fanda be akakle Jaël to ba ningeni et loko Koffi asali eza qui me terme ba eza toza ba africain na ba bloka bongo yo de bima papa malamu la ça que moi on doit ça la mabe souhaiter ba bonne chance. C'est pourquoi Youssou N'Dour a été honoré. Youssou N'Dour a été honoré. On a dit toute na été toute na écoute batu ba sali batu ba bloko mo ya sakana tes prestation ya Youssou N'Dour to na monika nzembo wana e bandi na mona Youssou N'Dour te to ka fallait bandi nzembo ndete o mona image ya Youssou N'Dour batu to ba ki toné. Donc ils arrivent ma surprise en plus bayembi qui toko même Fali moko azala qui un peu émotionné avec émotion allez là qui est na mort so batu batali vidéo na cha mort Fali aller là qui mais batu ba comprendre même maintenant na suka tant avant à s'excuser dans vidéo moi na bandal à se retrouver na Paris alors Charlie Moussaïmaï viens au Koffi parce que yo zam ta génération tu es de la génération de Papa Wemba, Koffi Olomide. Na Robin, Azaro tu viens noter. Azara collègue. Viens au Koffi. Ta maman sali, asali vidéo le bingai, naza mokeli. Na ebi bikela muna ngai. Amana ngazanganga, papa ngazanganga. Donc, la vidéo moi sali quelques heures avant concert, il y a Fali au Poupa na Paris la Défense. Parce que tu es parmi les gens qui doivent connaître Koffi Olomide plus que nous. Sur ce, dans le baboué,
musique na biso ndenge to memela kango mabe ba leader on est ba kumbela ka musique ba kumbela ngo pena na ndenge tambolaka te. OK. Zomona. Kofi e comme sangate ne beka ke no ausuka nengwana. Ah, e beka ke suka nengwana. To moni Kofi batu to avanda na bango atika kofana mutu malamu te. Ah bon? Babe banaka bon peut-être ezali ndenge ya zalaka pesa ezali na ye to alingaka te ke non mutu aleka ye mata donc eza bandenge na ye mais fali aza stratège mutu comprena Kofi malamu eza fali. OK. yango nomoni babake non soki bozolia na table moko na diable faut que le kafusita mula ya ta rato. Oh, soko uzana maboko kaka botie ba okanga osani ne akolia yo. Donc il fallait netambole ezale na ye alinga pento ko kota makambo ya Kofi mingi te. O ayebe très bien. Ayebe que nous peut éviter boye na okendele boye na ko attendre le boana jamais pour moi na peut-être fallait à répondre yete. Tout ça no balanga ba ke no ngana za moki na ye ya kelana. Attends un peu comboté, c'est quelque chose. Donc, biso so bikela mo nzambe. So ki lelo ozui mutna orchestre na yo. Au PC moi elle a mati au monde cinéma so ba. OK liete. Donc ezaka ka balangage mo ka mabeme na ko tsaka non na concert wana ba mona ki mama bane ali azalaki na concert wana. Deba na Kofi pa na concert wana. Moi te que no ba so comprendre mais c'est que ça monde moko oyo fait et 5 saka batu et divisaka ta lokola yusundo ayi na concert wana occasion de bakatakate ouais barataka ngote ouais vous comprendre ouais lelo bo na poto avec mususu musique et comment ko évoluer na featuring donc ko sangisa batu ba jaba biso mon orchestre et ça rappelle souté ba comment ko évoluer ba droit des voisins na manze monanga na sali na bengi guitariste na bengi oyo to beti na pesi bango ba cacher na bango ba ki so na production na ko avec interprète musu ba interpréter le bureau bele musali wana et OK na ko peka bien tu comprends biso ka left tikali o musicien nanga dans la salle ye kai bona bodon bilo ba faut to ba bango qu'est-ce que c'est sous benzate na pour ça sous des arabes que nous leader pour ça asali label na ye asaka banzemo na ye a évoluer aka so mona donc comment évoluer non donc Kofi asala ki wana mutu moko applaudir azate pe mutu moko akotele azate donc asali loko moko ya mabe bande ko boto ba awa to ba congolais quelque chose no conflit na li katia ndako to sikara yango na libanda to sala yango te so mona to taki conseil à faire na papa na ye Ranson ezaki danger mais tant que no moi na oyo ngamna sala ya abima ngamna bimisa ye le local comme komi boye na kotika te faut ça ne na tie poa comment ça comprendre que no ba guerre comme on a génération wenge na génération Kofi comprendre bana wenge ba oza question qu'il kamna bango ezali ba koyokana OK bako un jour peut-être ce que faire à remettre na la défense wana bon mona que non soutien ba bana wenge tout et kozala kati donc Kofi vraiment donc il va passer encore asaka yemoko buto akotelé penza azate c'était grand chanteur Kofi Olomide makambo asali vraiment ils a passé donc akoko continuer ba lire wana te tant quoi Yusundur lelo abimi icône na kati ya masolo wana mais place wana c'est place au finde alingaki a régner nango c'est que mbende ya Kofi Olomide elle peut beta kitoko na cet mouvement na ye il y a elengi moko mala ba revenir moko oyo parce que ba ekachaka biloko wana to ngi zonga engeza la folie mais parce que Yami Benga le premier oui ba que non aza meilleur star africaine nenga lo baka yango mais le boye so plutôt tout c'est na solo parce que c'est événement monene au fi rater place wana Yusunduro abenye lupemba Yusunduro siko récupérer place wana l'autre ba question que non meilleure star africaine eza Yusunduro na minute oyo après c'est un concert moroboya il y a congolais mais oyo monde entier nous na bango qui braqué wana donc voilà ceux qui ne comprennent pas. Il fallait qu'il fait icône moko congolaise et ça la représente. Mais c'était Kofi Olomide qui a été représenté mais il y a ce qu'on a continué dans la polémique mais
Fali a bien très bien. C'est difficile pour les président Kofi à quoi ça Fali nasser. Donc Kofi souka qui fait la réconciliation moi mais il avait pas passer pour la Fali animer réconciliation il y a Kofi à la musique. La musique donc voilà donc votre Koloba Kofi Sali une grande erreur, fallait vraiment donc que ça na concert wana ya mwana oya sali na musique oya cause na musique oya misa misa bateau. D'ailleurs, il était sur Paris. Bali. N'allez pas là, wana. Bako peso kazaka, bako peso boy. Parce que vous avez rien. C'est comme si. Il y a une maman si bazaki na Paris d'ailleurs. Si, on à Paris. Ouais. Donc, ce que quelqu'un peut, avec un Paris pour un local moyen pour contrer, mais ma solo bazaki li banga. Donc moi, c'est comme mec qui ne babaka, mec et le weli et simbati. Merci beaucoup Charlie Moussaïmaï. Arileta, deux ans il a non sécurité. Sécurité, il y a concert. Comment tu as trouvé les mesures de sécurité aux Izuamaki et aussi du côté de Oignon Soto Yokaki, concert Ezalate, Dorosalabo et tout. Comment tu as trouvé? Merci Madame Aminacho. Sécurité Ezalaki Malamu. Pourquoi? Puisque il faut te rappeler les sous-bandeko Hollande biso que événement oyo bakoka ki coacher la yango misu pour la sécurité. Pour ceux qui sécurité zalate. Stade wana eza stade monene na Europe mobimba. Comment on a que ba africain oyo ba français bazo yamba. Bazo tangisa, bazo sunga. Pour l'autre commence qui problème a wana mboka na pays na yo ba okimi na poto. Na poto na tokendaka puisque bandeko wana basangana démocratie ekola. Alors, pour na zonga lisusu na place wana ya sécurité, il faut na beta moi histoire moko ya salwana. Bandeko ba Hollande biso pourquoi sécurité il faut ezala makasi na concert wana. Vu ba menace ezalaki na bandeko na biso ba combattant, salwana kobosa na teke eza la plus grande salle na Europe mobimba, tobenga salle mythique. Salle wana ezo contenir ezo zoa 40 000 places. Salle wana ekreama na banda kotongama na 2013-2017 et ça là presque 46 mois au esila. Et puis faut kambongo oyo salle wana a consommer baya batike la bino puisque boza ba combattant boya bo sakana bo panza salwana ezwa 355 millions d'euros madame. Oh là là. Oui, salwana pour la construction. Pour la construction. OK. Et puis Fali lelo tozoloba aza premier musicien africain francophone oya kebeta mais yende muto asala ouverture te batu faut bayeba. Batu basala ouverture ya salwana eza groupe Rolling Stone, eza groupe Rolling Stone, eza groupe moko ezalaka na britannique, disons na Londres, eza d'origine londonienne, voilà anglaise. Donc groupe wana nde batu basala ouverture ya salwana. C'est que ba Congolais to ba Africain ba koki ko kende ko sakana na eloko eza ya munene na Europe ba bazo sepela nango ba beta concert wana pendant 3 jours wana zo beta moi histoire pour bande ko bazo landa ba comprendre groupe wana ouverture nango esalemaka ezalaka stade wana le 19 octobre 2017. Batwana ba beti concert et ça là 3 jours ba beti yango le 19 octobre ba beti yango le 22 octobre, ba ye ba beti yango lisusu le 25 octobre 2017. Maintenant pour na zonga na cadre ya sécurité, déjà ils ont lakisa que eloko wana eza eloko ba européen bazo zwa yango eloko avec beaucoup de valeur. Comment na désordre oyo bandeko na biso ba combattant ba sala na concert ya ex-Bercy à 2020 ndeko Fali abeta. Oui dit que même ba opposant ya gouvernement ya Emmanuel Macron ba critika yango place na beta na pesa kandeko Eric Zemmour raison alobaka ba délinquant oyo nyonso ba africain bazotinde la biso il faut normalement soki nga nazalaki président de la République na kangi bango na zongisi bango na mboka na bango. Alors tango désordre salema kamituka epela moto batu bakangamaka
Alors, je reviens encore pour te dire que Madame Webi concert au Batope Bakangamaki. Il y a eu 12 interpellations depuis le vendredi. Avant le concert. Le vendredi avant le concert. Oui, la veille. Nous sommes les ça, mounene à sécurité d'Engezalaki. Pourquoi? Puisque la préfecture, il y a police, il y a Paris. Abandaki Kobanga Makambo et le Kaka en 2020. Et c'est répété. Bah, étranger, bozo bokola. Il fallait qu'il y ait en Afrique, la désordre, mais les belés, le bazar na makala. Alors, sécurité, il fallait qu'il y ait la bongo, madame, d'abord, pour combattre la eloko, pour nos salles, avant nous fallait, mais sécurité, c'est pour nos salles. Pour nos salles, et puis, image à France. Image à France. Bamona que, France et Zamboka oyo batu bazolo ba démocratie ezali mais soki événement à modèle wana ezali ba mona ba étranger ba yaka ba buka ba sala boye ba panza et puis bazo bosana que madame omoni mbulu oyo ezana entre Israël na Palestine. Oui. France ndenge soutenaka il faut évoquer bandeko ba Hollande ba yeba pourquoi sécurité ezalaki non seulement puisque il fallait abandai ko beta concert mais pour garantir sécurité na population française. France azalaka na sima ya Israël. Ya benga kabande koana ba combattant palestinien ke ba rebelle. Oyo baza na groupe ya mouvement wana oyo bazo bunda na Gaza na Israël. Alors à chaque fois qui désordre wana ezali ba attentat et sale makamakasi. Komona ba événement nezo sangisa batu ebele ba mususu ba uti Allemagne, Londres, Belgique, Afrique wapi. Basangana bongo bakokaki kotika bongo te. C'est pourquoi monaki sécurité ezalaki ya makasi bandeko ba combattant ba koikao. Ndenge bazana bazasунelo ko kolobate. Komba ekufi. Non mais il faut tout na bango. Babimisa ba vidéo ba koloba nini. Donc voilà. Sur les plans sécurité, en tout cas, na Pessi Longonia, na préfecture, il y a police de France, basali musala ya malamu, batikeli, ba combattant, espace te pour tout à tolo baloba. Oh non, bisoto saliboye, bisoto saliboye. En tout cas, merci na gouvernement ya France, na préfecture ya police ya France, na makambo basali. Ba continuer comme ça la bongo madame. Merci beaucoup. Yves. Ouais. Sécurité, j'espère qu'Henri a presque beaucoup parlé, mais il y a tout naboé. Fali a Betty, combat ezate. Hérité les rakoya, est-ce que combat est la mouka? Non. Oui, rason les rakoya, combat est la mouka lisous. Tout que nango na au monde ba congolais belé peut-être bazo linga ba minimiser côté wana que musique qui non. Ba musicien na bisonde bazwa ndesko musique au sérieux bacha sérieux na musique fallait être sérieux na musique bacha budget donc makamala pepe makamba producteur tala producteur wana amdele équipe on est équipe makasi ezande ba musicien na biso bacha sérieux ba kende côté ba producteur ya sérieux ouais donc pour na bazwa makamba bango tout net makamba sécurité. Si bazolo ba concert à faire na Bercy na ex Bercy et salibre non pour na azani na ba producteur ba sérieux que pour na il faut payer budget il y a sécurité il faut ba tchongo pour na kati ce ezamba la liboso il arena ezo sécurité à bongo banda ba inaugurer na 2017. Plus de 36 montards à la police. Et ça les matin à France, bah ma boule to ba métro qui barricadé. On a osé accès donc au côté ils acquis vraiment aux yeux sur baxi ba drone au baxi ba nini ils acquis vraiment même ba on va combattre on a qui combattant moko odombo il mo kuto a comprendre écouter ba lo ba la première fois mon élo ko bongo c'est pour la première fois ba mon ba satanda ina ngote ouais on ba kanisa ki ba sala ko ba bike na sala ba ko mate na sala ga libanda tumba ba métro na bulo ba métro ba nini melo ba bosana ki place o nanu quartier wana commune wana na habité ba français so ba ngoni ma commune ba ngoni
commune on a plus place milieu wana tout ça ben institution il y a France et Fandi wana ba hôtel ba banque ya makasi donc ezala qui impossible et loko bonge sala ma ba français ba tikata ata monto moko ezika ngeza impossible ngeza pe ba ngeza ba pesa parole na opposition ndenge ndeko lobby ba opposa ba ndema ko zela Macron na concert oyo OK pour ba pesa sous taka l'élection zoya donc il y a bien élection il y a pas sous il y a pas ça ba opposant parole donc après ça ba en matière quoi dès que le baral la ben en matière mais Dieu merci matière ratée Charlie Moussaïma madame na bongisa et loko moko ndeko lobby malamu puisque au présentant qui ngai olobaki naza chercheur na makambo etali la politique donc bango na France baza na ba élection même ba élection yé Macron a repostuler lisusu te wana nazo bongisa pona bandeko ba Hollanda so ba élection ba kozala nango e kozala na 2024 eza ba élection européenne et etali voilà mais Macron a postulé lisusu te yé mandat na yemi balé ya suka yango yo esili wana na lingai na bongisa mwa moke pona makambo ya ba opesa ezalande côté parti na ene mtu ezwa nini wana ah non mais wana Macron a politika rapport eu arena na kat ça n'a rien à voir avec la politique alors Charlie merci beaucoup Charlie Moussaïma combattant ezalaki la kat pour la ligne pardon ma sœur peut-être ngandi na opesa parole politique eza parce que politique ezali pour la ligne pardon politique eza pour la ligne et puis pour la ligne bon le voilà un se battre bien monter il faut pas toloba makota ngoyaki ana ki na ngoyamba ki koleka batuto atamona ba pays to ya bon ba pays to africain quelques pays où atambola ki awa obi ke makota ki boycotté mais a commis ana na kin bayambie même bon là ça na rolo bangote au gouvernement et yambaki mais fallait à faire visiter Macron kin si bakendaki bandal kuna siko yebisanga siko Macron atika mastanaye wa yambaki ya Monseigneur Castel atika ya concert voilà c'est même avis avec les gens qui disent que assez libre ba relation non mais c'est normal ba relation na ya sala ya yango te na nini bon to ebité na ebité ndeko na chercheur est-ce que ba français to préfecture ya Paris déjà annulé marche opposition annulé mouvement rarement mais l'obé ça qui annulé le match qui annulé le match en plus ba quatre concert à moi na mboka moi na bangona ni fuse la coréen alinga beta pe samedi ngo ba annulé concert na ba biyo zona mpanzi loko ba maintenant que les gars match à Paris Saint-Germain la qui moi permet la qui programme il y a 40 na oui bien sûr ba na bon la bien maintenant ba tira ki ngo mais concert à moi na mboka la bangona ba annulé ngo batiki fali alors Charlie yo yebi makambo ya combat oyo ezama kala pour toi tu n'as pas connu le combat aujourd'hui yebi masolongo ya combat ba combattant ba bangi po ba yebisi bango ke so ba kangi poto le mukanda po mikolo mukanda ko bima pasi na poto so ba poto le mukanda ba zongi so na Congo ou je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire bon avant na kota ma combattant nga pena maximum ke na problème de sécurité ouais. Parce que du Tobaki Awa, fallait aller le temps pour préparer le spectacle sur tous les plans. Bien sûr. Et mon moment est bien choisi parce que Salouana Arena, et ça seulement qu'on va construire on a 4 ici kaba institution française des alliés. Ouais ouais. Na par exemple le kola na kin Awa, toujours na Gombe, toujours ka affaires étrangères. Oui. Toujours on doit rendre Union Arena. Mon point c'est besoin d'un message justice. Côté le fonction public. Merci beaucoup la présidence. Donc ba institution belle française ils a place. Donc ils a place moko mutu après koya kota masekinaité. Et préfecture en France il y a la police ba étudia qui ba plan sur la sécurité. OK. Il y a sécurité ba barrière ezalaki ya makasi. Première barrière de Toyoki, c'est qui à 5 km la salle. OK. Deuxième barrière 3 km. Barrière à Souka à 1 km. OK. Siko yo pasula barrière no coma. Donc ils qui grave. Et puis ceux qui parlent à combattant parce que règle à comme na salle wana. Na habité sur un quelqu'un ma vivant. Pour ba warrior bangé pena donc ba lié d'abord ba warrior bango moko bangé ba se saisir na yé. Donc vraiment il y a sécurité au basala qui est difficile à combattre bakoka ko tango
Donc, côté qu'on a bien, ils ont une réussite totale pour la Macambouana. Et par rapport à combattant, oui. Combien de bandits là? Combien de bandits là, bon. Comment on est zawana? Ce qui est totalement bien. Bango baloba boye. Beaucoup on a besoin de koufa, ils ont béba. Alors, bali, moi, bah distraction, mais Mickey Sanini, et c'est là. Ici là, nous allons nous concentrer sur la musique et quoi après bani parce que musique moi moi et comme le cola moi makamwa bon na bongo et ce ko yembela ba dictateur africain oyo bazo mamboka ndenge komba ibandaki komba ki wana mais ba combattre pe ba coller Moussa Baniki combat na ba 15 ans et on a tous les musiciens congolais et vraiment beau ça la fierté pour les Camerounais ça la kola mutumo ka fongoli nzela tato bien pe bokoya boko ça la puisque on a mais c'est encore mutumo ça nini a fongola nzela donc il faut appuyer combat au fallait amener pour na ba conservation et bêta et ça et le moko ya appuyer mais ba combattant na ba bi dernier mot na bango te na ba dernier mot na bango te parce que ndenge de kolbaki awa ezaka bango ba milieu politique na bango te bango moko ba to zaka bango ba kombana bango moko ba kena mikanda na bango code sa kuna keno biso ba combattre ba kongo to boy mutabeta bango peta ba politique a mboka bon tu pite encore la politique na le cola déjà en Afrique AP et par-ci par-là ba problème ezali to alingi à se racheter c'est vraiment économique hein bien sûr parce que là ba crise mondiale ngezoya ba biloko na pe code sa kambongo parce que c'est pas France les pays moko ils habitent na ba immigré belé ba monde ba to ba ça que France ezala ba ko tsaka biloko ba ba lera biloko ya cher kuna ba so ba bilamba ya cher ba voiture ya cher mais un français pas so ma benda qui ne bon ya cher bilamba et ça c'était peu rare donc il faut que biloko te zonga pour économie na bango pesa la kola et tellement mais on ne sait jamais ça après. Merci beaucoup. Nous chutons. Nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Henri, il était rapidement un mot à dire. Remerciement. Fallait s'excuser. Ndenge akita ki sen pour battre belé, ba warrior et belé, ba CP la quitter. La CP la quitter façon à Kenda qui il y a même des gens qui ont fait des vidéos. Fallait juste nous dire ensemble au revoir. Juste un simple au revoir. Donc, bah, toi, c'est là qui était dans départ, na scène. Mon commentaire m'a moqué sur ça et tout. Ouais, sur ça, il faut bah fan bah comprendre. Babylon on sous ça les makassou émotion. Obi nazana obet moi c'était place ou na rose la ba émotion et puis en plus bah toi na ba fali baza de na ba niveau moko peut-être à cause à la azwa qui moi mot d'ordre mon kobo et puis surtout ça la ba analyse. Mais tango abimi accueilli par maloba nyonso oyo bafan balobaki ekomeli yango azongi mbangu asali vidéo pona kosenga pardon bafan ba comprendre et ça le makabongo et ça souhaita ki yango te d'ailleurs to landi bien la vidéo na e alobi ezalaki na lisenga na yete apolé ka la prochaine pour expliquer les sous batou pona nini événement wana isalima ki a cette semaine pona retard na e na robaki sali sous makambo kuluto alobi c'est le moment de l'unité pour les musiciens congolais. Fali pour le moment toko bengae aza oto benga na lopoto fil conducteur. OK. Tant il fallait à saler le Koana, tolobi que même si les lotozo c'est kaba combattant, oui bien sûr, yaya lobi lo kwa mutuya, ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ba lobi na loba soukate, bisoto monate que c'est comme si pour na bango et ça des faits ils ont to minimiser bango te mais bango peut battre la côté au ba ko sala la réclamation na bango ba musicien baza na bango na problème te baza na bato na ba famille na bango na bato baza ko encadrer baliaka grâce ya musique na bango et ça neti le moment na linga na bossa na neti un jour to la muki boy ba combattant na ba pekisi ba joueur congolais d'origine congolaise o ba évoluer kana ba club ya Europe au nom du fait que mboka na biso et en a désordre bino bozo beta bal et en a sens te bato na bazo luka donc c'est le moment bango pe ba combattant baza déjà divisé effectivement je pense ba ko luka ba sanga na bango na bango pour la tangi quelque part bazo benga na bango ba kindi ba putana ba sala analyse bazo kama na sécurité ba sala analyse et loko ekomeli bango ba mona ngondo donc ba musicien ba sangana po bazonga po ba beta musique na bango na poto en attendant total bandeko combattant baza déjà bazui déjà moi kaone tindenge filé à koya. Alors un dernier mot de la fin pour toi. Ouais to pesio merci mingi nandenge o yambi biso na émission vraiment
plateau ya kitoko ba matériel bandeko ba moni yango te mais boye ba bosepela na image en tout cas chaîne oyo ACV Media ekende liboso. Merci. To PCP merci mingi na mon colo chaîne le DG lui-même aza le DG Michaud Noka Yaba Michaud voilà aza trop humble voilà c'est un monsieur qui vaut la peine et puis na pesimote na ba ninga nanga bandeko nangai kam sereka na ba ndeko nyonso toza na bango na ifasik tozo bunda na koyeba kokolisa musala oyo ya journalisme po ekende liboso lobby to meka suko pesa bino public elengi bo sepela na biso toza ba journaliste ya solo. Merci beaucoup Bogo Sepela na Henri Leta. Alors Yves, un dernier mot rapidement. Ouais, dernier mot na ngezara na kolobela mingi ba musicien na biso congolais bazo musala bango sérieux ba luka ba équipe eza très sérieuse ba travailler na bango ba luka ba producteur ba luka te vraiment que na ba kosa bango to robeta yo ba nini po ayebike ba akokate ba luka ba comme ça no makamda bango no makam super ba kosela rapé ba combattant makambote comprendre yo tu concert par exemple na sala munene bongo ba fanatique na yo oza même capable ba fanatique na yo ba sombata par exemple 30% ya billet na premier jour sikoyo obeta pena ndeli ba luka ba améliorer makam na bango ba combattant na équipe bango te pona bazala bango vraiment bureauté ce qui yo mon musicien oza sérieux donc tout le monde il fallait à l'exhibition ngo to ba teka musique musique na loyenge ezongi na équipe nini oza nango na ba moyen nini OK tout tika na makamona bon ngana mot de la fin na remercier surtout yo biso pour la unième fois na remercier bande ko nanga o tout le monde na monde bon na plateau na musika depuis l'Angleterre on a pesi bambote nanga yepa ya DG Michaud Noka motema ya mama Bibi Shnoka complément kitoko bambote na bino yangwana na pesi mbote na le Parzouzou du Moamba sous les Kauka 218 na pesi mbote na masananga Andrique Kindula na pesi mbote na pesi susu mbote na merci les gars caméra ben on appelé nga masananga americano bolo yang le gars rappeur yo na robo saloté au cher yo na robo saloté le gars rappeur bolo yang depuis États-Unis na pesi susu mbote na mama Mobutu pa ya masananga Mitterrand le grand gérant G8 to botelante programme le 9 to kutana kuna na mama Mobutu na boîte kitoko G8 merci beaucoup. Très bien, Yves. Charlie, mot de la fin. Hein, oui, avant mon dernier mot de la fin, Nanino Babouye. Ndenge fallait installer vidéo wana, c'est Beskis, oui. Tout public fan du Mayango, c'est tout à fait normal fan du Mayango. Mais mon spectacle est la dissertation. Vous avez une introduction, développement et puis vous avez une conclusion. Donc c'était prévu. Mot de remerciement ça mais la banane na salle ce qu'il fallait c'est qui a monté c'est que peut-être le col la banane qui concert retard on dirait à dépasser qui va air oyo et ça qui fixé pour la salle et on a peut-être fait qu'à quitter mambo ndenge akendeki musique et ça mon coupé la communication à travers la musique on peut communiquer beaucoup des informations bien sûr et ça ndenge on a yo même mambo ke belé le boyer bah pays monsieur pays bazo indépendance to à partir de la musique et tombe là bango et puis ça monte ben indépendance donc je veux vous dans celle on a fallu à quand on regarde une minute de silence pour na bande qu'on a biso à est oui c'est ça très bien très important donc loko moko à cela qui a moté il y a comme les loko ba combattre ba tombe rendre ngwana ouais donc bah moi on dirait que non ma comme il kana mboka ya tsa mo penda kamingiti donc loko pepe ça vraiment ba méchant ba zemede ba baka ya ngwana donc iloko wana fallait à ça là en tout cas il vous appelle très bien il n'y a plus même que doser moi bakana ya batu ndenge zalipo aza congolais des pères et des mères nationaux donc les amboka naie tout ce qui concerne les Congos ça le concerne aussi donc il faut à l'est ça le concerne aussi pour ma question pendant qu'on a eu ça fallait on ça d'autres naio donc alors mon dernier mot est que n'a pas de ça mais je remercie DG Michaud Noka
à certains types ou à bundaka makasi pour nous investir pour nous coloquer que non bah jeune pas ça misala donc l'état congolais s'occupe vraiment moi bah mikanane ba dossier na zolane la tamo peka pour abundaka trop par rapport à Bamusuba Sala, 30 45 ans à Poto, ça rappelle au monté, mais de temps à temps, il y a un boka oyo, à quelque chose pour nous coloquer, jeune boss, mais ça là, va se retrouver. Jeune bas se retrouver. Ça c'est bien. Et puis, la commune européenne, mais la bosse était Ziggy Noka. Ziggy Noka, la bosse na yete, Yobi, Makamango, bon peto, na molimo, penanjoto. Ça la gloire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, c'est fut un réel plaisir. Hein? Émission Mon Kitoko, la chaîne Mon Kitoko, ma téléspectateur ya Kitoko, ma ramopé ya Kitoko. On va pas parler de Paris sans que je dise merci à celle qu'on appelle Ornella Tchabou. Ornella Tchabou depuis Paris, à Zagipé dans concert et tout. Merci à celui qu'on appelle Crifton Noka, le dictateur depuis la Belgique, le gars frais, le warrior le plus frais. Merci aussi à celle qu'on appelle Eunice Soumé. Eunice Soumé, gros bisous à toi. Et aussi, je dis merci à tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent. Je ne vais pas oublier mon coach, Turubio Sombu. Je ne vais pas oublier toute l'équipe technique. Je ne vais pas oublier Mbaou. Il est derrière plusieurs caméras. Je n'oublierai pas Calvin, toute l'équipe de Aspect Spirituel Télévision. Ilunga Glody, mon ami de tout le temps. Merci, merci à vous tous. Et prochainement, tout l'obélaka, actualité musicale ici, là, des beaux alaka branchés, chaîne et encore ASTV Média. Abonnez-vous massivement. C'était Amina Chou, l'épice dominante. Bisous, au revoir. ASTV Média, aimez, partagez et abonnez-vous. Salut, c'est Amina Chou. Je vous invite à suivre sur ASTV Média l'émission D'où les vibes. D'où les vibes, les émissions Oyo et Lobela Makambouya musique, les émissions Oyo et Sala analyse, critique, actualité, nyonso etali musique ya Congo. Alors, on a invité ma vraie chérie à Poto, ma vraie chérie Afrique, ma vraie chérie à Congo Kinshasa, na ma vraie Joe, le gars frais. Abonnez-vous sur ASTV Média. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater dans les vibes. Namoko Amina Chou dans Zalawana, na équipe mobimba ya Ndoule Vibe, pour na kopé Sabino o etali ma solo ya Ndoule ya Congo. Vous allez toujours brancher na ASTV Média pour na kolanda émission na bino ya Sika Ndoule Vibe. Je vous aime beaucoup. Bisous.